Yenge munazulu. Yenge batoto. Mukimbangu tunanunga. Mukimbangu. Kimbangu yalaka. Kimbangu yalaka. Elo. Elonga. Elo. Elonga. Elo. Elonga. Nzolele mpaka mfumu kumkalisi mono kumbwa Mfumu Kimbondo MPADI ne Kongo. Yenge keno ya kutuka kusedi ame tata MPADI fils yengudi ame mama nsanga kila mukiseki ame ngena ntekolo avitili na mpambu za Kongo ngena ntekolo avitili na mpambu za Kongo emwana wa titi kya mpanzo mukingudi kiame ngena ntekolo abakinzinga emfumu wa mbamba kalunga kamba ya kosiamu idilo bayaya ibakuta yenge liaga kiese kiangolo mukota byaka mumbanza ya ibumbanza ya balunungu kadi kaparaza kukanti mambo mantilulu abo kakena fulu kieto kyantiluluko kamuzangaka kata kameni kutuvana luveko meba kutuve zaba vodiambu diamozi dena katika mbanze yi idiao gatunete lumbuki yake ufuka na bya koma Kasisito kama titango pana kwa kusababisha nishaka testika ezali kama ya kumasikite kasizali kama oyo ebonsa bona ngwele imontata putule kelega bayingi boto akoko le français si batuko la intellectuel mais français kayena ndinga ba intellectuel ndinga moziko na Kikongo lingala chiluba kila moziko na Kikongo lingala chiluba iyo yobana beto yango oyo lebana na ngai twazeko twena mukindu ya ngolo toide tete zali kati ya bitumba makasi lungu kya gundu kya lunungu kadiba mene kutuvana lungu kyaki yekakala lungu kya nzitusu yeziti sa mfumu eto mvulu zikimbangu yo wafuila yo wapua mukuma kya kanda bietu bya bando pamba tete leo ezali mokolo elonga pona koleko kumbisa mukonzi kimbangu oyo kongo akupe kongo etina sina ya biso bayino pete kongo za bosongi diambu dena mpasi ikambo ezali pasi kadi kwa bangunza kama tena bangunza muntu wena yefaso handi moto na moto azana lolenge na ye metwazebo harmonisi za kunduala kasi toite harmoni eboya na sima kadi kindu ya mfumu kimbangu yakini mwanuka kama tete tuma ya mfumu kimbangu ezali kaka kobugisa kanti dio kavova kadi alende lutako kasi oyo alobaki ekoyiboleka te boti kwa mwene zimbuta zina kwaku ndenge na
Monzi kwa mwene mama kimpa vita. Ningeto mwenendo na kimpa vita. Mutieto na mukilila biso konso muntu vo bakili peve bakili kumbwa ngunza vwende. Moto nyoso sema timolimo santu akamati mkomo ya bangunza alati. Votuele bakimbangu bayi. Soto kuli bakimbangu azalibele. Bampadi bayi. Bampadi azalibele. Bakimpa vita bayi. Bakimpa vita bebele. Mekimpa vita wa mozi wena mukati ya ntilulo yewa mwana nga vita. Kajangu dia flatteriko. Kayi pour la flatterité. Kadi mono kikalange flatteriko. Kama tenga ina za flatterité. Ya kuvanga diambu dio na dakele. Na ndo magalika mo oza ni solo. Luku kya tete ya mona. Mokola ni boso ya mona ki mama. Tere ya kondo. Tere ya kondo. Na tere ya kondo. Programme ya mbuta ebeli popo. Pe etangi na programme mbuta ebeli popo. Twase luku kyokyo. Le 6 avril. Twatomeniza Dakala le 6 avril 2021. Kanti kima kiangolo. Kasi likambo ya makasi. Tokoro mama kabaka za songa bo kelenga sielo kiangolo kia tia ye kia lunungu. Mane wa mama kabaki. Ebo nisaki kumisete. Sielo kwa makasi kwa ya moto. Kaya zali ya ilonga. Bifulu bia ingi ya kuenda. Sita epele na kendaka. Voki mwene diambo ko kivova. Seki na mwene likamote na lubakate. Kanti mumama diambo jena. Kasi na mama likamwezani. Kana jabaka ntangu kwa muyambele ya. Na zile lipenda tango kwa usura na mama. Kanti lungu kiaki ngizi ni yambila yebeno babonso no. Kasi na mokolo lelo na yepe na poti raso na tino baso. Awa Yesu akufa kina mokilia mindele akota kina nzotwa motote. Awa Buda akufa kina mokilia biaziatike akota kina nzotwa motote. Awa Maome akufa kina mokilia barabe akota kina nzotwa motote. Ota kimbangu akufina mabele ya Kongo kimbangu akufina mabele ya Kongo kimbangu Kimbangu Pamba te le seul témoin ya makambo ya Mfumu Kimbangu ezali Mfumu MPADI. Bangunze pele bakangamaki na Mfumu Kimbangu me bakendeki na mission Mfumu Kimbangu te parce que bakendeki toujours na Biblia na bango ne kurus na bango pe bakufaki kaka na kurus na Biblia na bango. Le seul moto akangamaki aniokwamaki andimaki ata pasi ata kokufa atsimba kaka kombo ya mobikisi na biso Mfumu Kimbangu oyo atalisi biso mokili mobimba kolakisa biso Mfumu Kimbangu pamba te ezala bana ya ye moko Mfumu Kimbangu batalisaki biso Kimbangu ya Yesu Kristo me Mfumu MPADI ye kotalisa biso Kimbangu ya liberation ya mvuluzi ya nkanda ndo lelo tozali koloba mama kimpa vita toza koloba azali mwasi mobali
azali mokundi makasi na kati ya etumba ya oyo tozana yango ya ekeke oyo mpona kopesa mutu na mutu na mosalana aza kosala mosala makasi. Lobi kuna na moni na Katanga kuna na Lubumbashi, lobi kuna na moni na Pointe Noire, eza kolobete aza koniata na bisika bilaka eza soki bilaka ezala ke sika wana ke moya ke ezali soki muke biso tobundi makasi sika tokomi netumba ya suka ya makasi oyo tolobi ete ifo bana oyo papa Kimbangu alobaki ete ba vrai kimbangiste bazali ba Kibanda parce que yebaki ete ba oyo bazali na ye baza bafoki kimbangiste yango alobaki ete atiki bango na rond point mais ba vrai kimbangiste bazali ni Kibanda lelo ba vrai kimbangiste bongele meso balobi boye tokei mbalebele na nkamba tozaka kotala nzoto wana ezali na nkamba eske ezali kimbangu eza kimbangu lokola toza kobunda po mvuluzi na biso azwa nzela mpe ezwama mpo na biso bapeuple africain esengeli toyeba nzoto ya mvuluzi kimbangu ezali wa esengeli toyeba kobongisa etumba oyo toza kobunda eza etumba ya bakretien bamusulman babudiste na bato ya baloge oyo baza kobundisa ntilulu oyo eza na kati ya mbanza lunungu oyo ezali ntilulu ya mutu te mas ezali ntilulu ya ngani ya wamba wa mfukutu oyo alingi ete kongo ya sika kongo ya elaka kongo ya biso nyonso ezala nini ezwa nzela mindele bakangi biso baniokoli biso bakomi biso bayeli biso mukanda na bango ya bible me nzoka mukanda wana ezali kufa na kopola na biso bapeuple africain lokola toyebi deja ete biloko bango balatisaki biso ezalaki ya bapaya esengeli tokangisa biloko na bango tokende kozongisila bango yango kuna na notre mutu na mutu asimba bible na asimba chapele na sasokokei na Deutéronome 7:10 okomona ete bango moko bamindele balobi ete soki omoni mutu aye kolakisa yo nzambe oyo bakoko na yo basambelaki ete esengeli obamba ye même plus oboma kote aza kobebisa lipamboli na yo me bango lokola bayelaki biso biloko na bango tokomi na tango ya etumba ya kotelimisa oyo ezali elaka kimbangu yalaka yenge batoto basi na biso ezali nini po mutu soki azwi mpe bakomi nkwatu soki azwi ka mwa mpe bakomi ngai nsongia soki azwi ka mwa mpe bakomi ngai nlongiako soki azwi ka mwa mpe azwi eloko moko ezalaka te abakisi kati na ye mpo na kwambuye na kobebisa makambo ezali ya nzela bana ela mosusu soki azwi mpe balobi ngai roi ngai nakomi baroi baza ebele bankwatulendo baza ebele me yesu akufi na mikila mindele yesu amonani mahoma akufi na mikila barabe mahome mosusu amonani me kimbangu akufi na kongo bakimbangu bakomi ebele kongo eza na nzala eza na pasi eza na bitumba lelo bitumba eza na este bitumba wana ekosila pe ekosila te po esila balobaki esengeli kozwa ekeko eza na kati ya nkamba simo mozande kozongisa yango kuna yango eutaki na esika bazwilaki yango olongola ekeko eza na nkamba eza ekeko moko eza kobebisa plan du vine ya mvulutiki okende kolongola bayaki nekoboma bayaki nemoibie bango balobaki jama eloko pamba
Pesa muketo yepende toza kobongisa milulu makasi atako le 6 avril aujourd'hui toza na etumba monene ya kovalorize dati yango ezala yango te mais lokola bapesi biso yango eza koreconnaître misala mbulu tozalaki na ya eza mokolo esengeli tomatisa yango totalisa bato mosala oyo mbuluzi kimbangu abundaki mpona libota na ye te, mpona famille na ye te, kasi abundaki mpona peuple africain ya mokili mobili. Lelo toza na kati ya MBANZA LUNUNGU tozali kobongisa mabongisami ya makasi koleka nakanisi lokola lelo toche makolo awa eza mbala suka te tokobanda kaka koya kobongisa mpe kosala oyo eza ya tata kimbangu oyo eza ya mutu moko yango topesi mama makasi na mosala oyo batata bapesi ye akontinue na basi oyo bazali ebele bazwi mais mama azali parmi les rares ya bamama oyo aza kobunda mpe aza kosala fierité ya kibunza mpona bakipavite ebele me nabenga bango bakipavita te mais mama itela nabenga ye kimpavita nabenga ye kimpavita aza vraiment incarné ya kimpavita zoto na ye façon na ye modèle na ye eza kolakisa mama kimpa kasi etumba toza nango eza kaka mpona Kongo te, mpona Kisasa te, mpona bakongo te, mpona badudu te, mais Kongo ezali mboka monene, mboka na mboka eza na bilaka na yango. Esika na esika eza na makambo oyo bakoko batya mpona kolibere toujours mabele oyo tozali na yango. Eza na bangunza basuki na Kongo te, na Lubumbashi bazali, na Kananga bazali, na Equateur bazali, parce que etumba ya Mfumu Kimbangu ezali etumba ya 77 milliards 777 millions 777 000 esprits. Lokola bino bovandi wana na biso tozali awa, biso nyonso toza na komba moko ya kolakisa bato Kimbangu ya solo oyo ya le 2 juillet 1706 oyo autaki esika ya mama Kimpa ongele meso ongele meso pasi ezali kaka mpo toza komimatisa me tozali ya biso nyonso basali ya Mfumu Kimbangu po Mfumu Kimbangu asalela biso ndenge alingi asalela moko na moko waza na mato ya koyoka tobondela kaka na minoko na biso tokota na influence ya minoko ya mindele te tolongola bakombo ya bamatie baliki bapierre parce que eza bakombo ya domination ti tokokangama kaka na bakombo wana tokozala balongi te tozongisa bavrai identité na biso tolobela yango tolobela bakoko na biso tolobela mayo toza nango mpo tozwa elonga ya Kongo ya sika ya elaka ya mbuluziki okeleneso oyo aza na matio ya koyoka ayoka aza na motema kobomba abomba liloba ya Nzambe ya makoko wanya mpe mayele likolo ya mpesa oyo aboyi Kimbangu fibuya ya Kongo okeleneso iketa mato